Alors, dans le Bananjora, je m'appuie sur l'Éternel parce que je connais les dieux. Je connais Naebi Place Inatelemela. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose et à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel, mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet des loisirs, de la peste. Comme des njora, là, ce sont des pestes. Bana bazo sakana, moko akweya, yanga mwana ni na kati. Mwana nga zala na commune. Azala na conteneur. Toke na ye commune. Toke parquet, toke na tribunal d'enfants. Aloba liloba moko mwana. À cette époque, ça fait 4 ans. 4 ans. Pour ça y est, barana el kamango kutute. Tant njora mtabimisa, on prend ça y est bana, on peut te bombarango. Il est moi nazara na 4 ans. Bazo sakana bana ya mike na 3e étage. Il est déjà azatake mwana o ayaki sika. Tokel nani zandu na yuyu le kababa msupa kufa. Ayebi si prince abi yo ye awa biso tovana na matonge na futela na matonge na abi yo ye awa toke na sombe la prince bilamba. Abi kuna ko kende te garde fou ezate. Prince azaka mwana moko maele banda bo mwana na ye. Na yebi senga biate maman lui a dit je pars pas là-bas il y a pas de garde-fou. Bazo sakana. Mwana on attend quoi eloko bakize la prince. Pour prince tant mwana na ko prince aye atali. Abandelo ba mayu ya lobaki total akuna te, il y a pas de garde-fou. Isola prince 5 heures du temps ba vienanga. 5 heures du temps ba PC ba jouer. Pour maman na mutala kisa ki ndengeni na oloba ba isola 5 heures du temps. Il y avait des psychiatres. Et ça qui est comme mukete? Et ça qui mort de quelqu'un? Bah il y avait des docteurs. Oh que non ba tata msu prend ça un enfant normal te. Tina suka pena juge aloba. Aba na famille na bibo motema mabe. Wara na sambe anenga lingi. Wara banda ko sa moi wara okuta banda ko mena garçon okuta banda ko mena c'est prince. Que ce qui a menacé que prince tabisi babia lokola mwana na yo ba libéra yenga na obomo garçon na kufa ba beta masasi na ngwaka na yebisaka nga be moni likamba innocence ke banango nga na ndona o ku ba beta masasi na ngwaka auta ko yiba o yamba pa abosani bana cha kisi ala soki a viré a comme muselekete jour wana bosana likaso a chaka ba beta masasi babia vana kimia nakobanga njora te pouvoir wana tata mwasi na buki yango aza tata mwasi bana nga te tata mwasi bana nga za nanu koso na landrine oyi batu kombe oboma na vina oyi batu kombe oboma na vina yo oyi tant babia za ina matanga mwana moko ya amela sniff na kata ndako na mwana na koya na benoir na bokena obwaka ina mama yemo azo saigner. Combien de dealers? Quel piano officiel. Bonjour, alors si vous voulez des bonnes infos sur Paris, ce qui se passe, tout ce qui est super, il faut suivre Fimbuna Film. Ouais. Top, très bien même. Vous avez des soirées privées, des soirées VIP, des anniversaires, vous avez des concerts à filmer, tout ce qui est cérémonie. Contactez Fimbuna Film avec quel piano il faut là. Avec quel piano? Il faut suivre Fimbuna Film. La film, biso na bino, toko peta la kaka makofi. De peta la kaka makofi. Quel piano. Fimbuna Fimbu News, quel piano officiel. Voilà, bonjour à vous mes internautes, bienvenue sur Fimbuna Fimbu News et des Ken Pianapito Palais, c'est Laura Chou de la presse congolaise. Pat Balobaraké, non, Laura Chou, Laura Chou, mais Laura est même manique de John autrement. Donc, parce que ça n'est de trop, ça fait trop mal. Il y a Koyoka propos qui s'injure à Athéna qui vraiment a émission ou Outoleka. C'est bien bon, bah, délire, et entre la polémique, il y a Rofinganaka entre Bino, déjà jusqu'à Delioma. Il y a comment dire que Toucharaba, point moko, ou Ezak et Batumsou, bah, en tout cas, et ça, là, vraiment passé avec de larmes aux yeux, manique de John, à couper Sabino vraiment. Explication ou éclaircir bino à propos ya propos qui c'est genre Athéna qui na émission ou tel que ça là vraiment moi je n'ai rien à commenter avant de donner les micros à mon invité. Je dis bonjour à Formule Souka Papé le roi Bilanga Mbongo la carte illimitée. Un grand merci à ma grande sœur chérie Laetitia Olengo Motema ya Toto Nami. En tout cas coup de chapeau à vous, en tout cas tous ensemble avec Manique de John, Stéphane Dominguez. Il y a des jours comme ça. Merci à toi Manique de John, bonjour. Bonjour. Non, tout nos boni, santé, t'es boni. Santé, ça bien.
Manique de John, chose grave, oh, et bien sinon, c'est comme moi. Tu yambaka li boson de tinga personnellement yambaka ouais la polo bela batu ba vérité, ouais ça que non a touché point, fallait le toucher point banana. Mais là, on a tout yamba autrement tout sur la liste solo, ouais, tout sur la vraiment normal, tout sur la on a kimia est très à l'aise, très posé pour na tout éclairci sur internet. Laura na oh nyo son jora zoloba, c'est les mensonges. Et là on entend que njora yoka Ezap Psaume 35, Éternel, accuse ceux qui m'accusent. Comment ceux qui me combattent. Empare-toi du petit et du grand bouclier. Élève-toi pour me secourir. Brandis les lances et les javelots contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'il soit honteux et dessus ceux qui en veulent à ma vie, à la vie de mes enfants. Qu'ils reculent et rougissent ceux qui méditent ma perte. Qu'ils soient comme la paille emportée par le vent. Et que l'ange de l'Éternel les chasse. Que leur route soit ténébreuse et glissante. Et que l'ange de l'Éternel les poursuive. En effet, c'est sans raison qu'ils m'ont tendu leur piège. C'est sans raison qu'ils ont creusé un trou pour me faire entrer dedans. Que la ruine les atteigne et à l'improviste, qu'ils soient pris dans le piège qu'ils ont tendu. Qu'ils y tombent pour leur ruine. Alors, j'exalterai la joie en l'Éternel. Je me rougirai à cause de son salut. Tout mon être dira Éternel, qui peut comme toi délivrer les malheureux de plus fort que lui, les malheureux et les pauvres de celui qui les dépouille. Des faux témoignages s'est levé. Il interroge mon fils sur des faits qu'il ignore. Il me rend le mal en bien que je l'ai fait. Je suis abandonné à tous. Moi, quand ils étaient malades, je mettais une rune de deuil. J'humiliais mon âme pour les jeunes. J'ai prié la tête penchée sur les poitrines. Comme une amie, comme un frère. J'ai marché lentement comme pour le deuil d'une mère. J'étais accablé de tristesse. Maintenant que je suis trébuché, ils se rassemblent pour se réjouir. Ils se rassemblent pour me calomnier et me déchirer sans arrêt. Voilà, c'est l'Éternel, psaume de David. Et puis, nakotangela njora lisusu psaume oyo. À comprendre, moi, c'est Dieu qui est ma force. Et là qui si que tango azalaka na pasi babia soutenaka ye. Azo pesa ami ya babia kimia te parce que prince azoyemba voya babia po aboma ye. Yango azolinga même dans na séjour de paix babia zo kimia te. Parce que le fait autant le fait bazo sala mon année mabe place azazo lela. Alors na olobananjora je m'appuie sur l'Éternel parce que je connais les dieux. Je connais Naebi place inatelemela. C'est lui qui demeure sous l'abri du Très-Haut repose et à l'ombre du Tout-Puissant. J'ai dit à l'Éternel mon refuge et ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Car c'est lui qui me délivre du filet des loisirs, de la peste. Comme des njora, là ce sont des pestes et de ses ravages. Il me couvrira de ses plumes et je trouverai un refuge sous ses ailes. Sa fidélité est un bouclier, une cuirasse pour moi. Il ordonnera l'ordre à ses anges de me garder, de garder mes enfants, de garder mon aller et mon arrivée.
na kobanga njora te pouvoir wana tata mwasi na buki yango aza tata mwasi bana nga te tata mwasi bana nga za nanu koso na Landrine papa na bango pichu o to saki soso zokere musala ou bien zokere notamment ngana babia to tike tant que nanu à l'écart d'internet a maudit sa prince te aza na pouvoir te. Et puis na ba Congo bana bazaka ya ba mama bana bazaka ya ba mama porteur moi comme papa te sikoyo ce qui est bizarre bana nanga comme na bandonga bana nanga bango comme na ba kunguni déjà baza na nous kombo moko te babia déjà biloko nyo sa kataka ngota yemo kazaka abi banike omoni bana nanga baza ba kunguni kote ba kunguni kunyo sa mibali ba resisa na pasi prince comme les andonga ngana créer clan nanga yanga banda benga Anna la fille du roi prince aza prince ya royaume ya bandonga ezakaka Anna na prince na Babijo na Sergio bandonga bazakaka bana ya babende bandonga a créé ka combo na ye moko boy pour nous protéger. Il savait, c'est comme s'il savait qu'il y aura la guerre derrière lui. Ngabi uzaka jeune pourquoi ba ejukao ngabi uzama badira papa na biso papa na so kufano kilikamukeka ta na okufa likamukeka na okufa isa njora no bango te njora tu as échoué. Oh échoué en éducation à banana yo njora tu as vendu la drogue pendant combien de temps? Oyi ba tu combien au moment la vie na eh oyi ba tu combien au moment la vie na yo oyebi tant babia zaina matanga mwana moko ya amela sniff na kata ndako na mwana na koya na Benoît na bokena obwaka ye na mama yemo azo saigner oyebi yo na mobali no batu combien bino bobomi ba dealer oyebi batu combien bobomi olandi babia tina ngolo kena obome tina ngolo kena otile poison na ngola akufa osepela Yimtaboma babia kona loba na ngoti ngam na yebisa bananu ngabotu na njoka kena ngola est-ce que vous en avez preuve oyo monisa que ye mutu aboma babia par exemple obeta babia so ba chetembe to benga David Matadi kibala ocha bassin to mo ba olaksana njoka abomela babia aboma babia omoni tanga aboma babia aiba teke voix ya babia etikala omoni aina prince pona nini po etikala na voix o ya bomaki babia pe amna e ko bomba na kata nzoto mona aina ka prince te aina ka bomoto ya prince ta aina kande loko eza na prince po ya linga ki yango ezala susu te ngana ko bango te bana bazo sakana moko akweya yanga mona nini na kati mwana nga za na commune azala na conteneur toke na ye commune toke parquet toke na tribunal d'enfants aloba liloba moko mona à cette époque ça fait 4 ans 4 ans pas ça y est barana el kamango kututé tant njora mtabimisa on prend ça y bana on poto bombarango il est moi nazara na 4 ans bazo sakana bana ya mike na 3e étage il est déjà azatake mwana o ayaki sika to quel nani zandu na yuyu le kababa msupa kufa ayebi si prince abi yo ye awa biso to vana na matonge na futela na matonge na abi yo ye awa to ke na sombe la prince bilamba abi kuna ko kende te garde fou ezate prince azaka mwana moko maele banda bo mwana na ye na yebi senga biate mama yu a dit je pars pas là-bas il y a pas de garde fou bazo sakana mwana ona tangwa koi eloko bakizela prince po prince ta mwana na ko prince aye atali abandelo ba mayu yu alobaki total kuna te il y a pas de garde fou oh nzamba justifier mwana nga samba na tribunal mwana 4 ans samba na tribunal d'enfants juge aloba yango aloba na famille na bibo motema mabe mwana ya mukebo bana commune natali papier commune natali papier conteneur natali ya parquet tout ça qui na parquet à Gombit natali ya parquet parce que bakanganga na ye yazaki na 4 ans ayebi na yete bakangi ngam na banda regarder pour ça ndo kelena sakani na ya bimi na ye ake na ye na ba parquet azo bima na ye ti libanda ya parquet no sakana menga na fani na kati on se comprend mwana zana mwana muke nalala mwana nga na parquet na isa nzambe sala justice prince samba na tribunal côté ya fleuve prince sambi ko samba prince sambi ba isola prince 5 heures du temps ba vienne nga 5 heures du temps ba pesi ba jouer po ba lo ba natan su mama na ye mutala kisaki endenge ni na oloba ba isola 5 heures du temps
il y avait des psychiatres. Et ça qui est comme un était. Et ça qui est mort de quelqu'un. Il y avait des docteurs. Oh, que non, tu prends ça un enfant normal. Tina souka pena juge à loba. Aba na famille na bibo motema mabe bo accuser maman za la famille mbongo ebele. Ngabi. Abi meso boza posa ba kundela bino bembe mais fallait loba kundela bino bembe. Moi na 4 ans jamais ko loba likambo moko banda conteneur tina tribunal tina souka prince loba na juge abi oh. À qu'est-ce que si ah ça juge on abi. Mais toi tu viens ici, moi aussi je viens là, je prends les bâtons, je frappe pam pam pam. Pourquoi tu me poses toutes ces questions? J'étais déjà dit que non, il est allé là où Mayu avait interdit. À 4 ans. Hein? Azaka na 4 ans. Bandeko na ngai. Azala balikamu mwana zala na 4 ans. Mwana yebi na yango kutute. Jansko na royoka oyo kisinjora abimisi histoire mo oyo ezaki que mwana sala ngo wazeba kite parce que bando sakal entre bango bana bana o biso pe bantu toyeba na biso te et ça non mwana ndenge nini parce que alobi yango boyi na télé et ça les que so lokota bali boso ta loba ngasa loba. Aloba ngo na guerre liboso aloba et ça la que le côté na expliquer nga bebi le to apa yuyu abi e pa ma yuyu na yebi nga bi e osambaka abi kuna côté fleuve nga bi e le na no me côté fleuve kuna abi soki batika mwana nanga seki tamba kitaka mwana nanga ba kita ete baranda libre ba pesa liberté prendre soit tambolaka Warana sambe anende ngalingi waro banda ko samwa waro kuta banda ko mena garçon kuta banda ko mena c'est prince que ce qui menace ko prince tabisi babia lokola mwana na yo ba libéra yenga na obomo garçon na kufa ba beta masasi na ngwaka na ebisaka ngabe moni likambo innocence keba nango ngana ndona o kuba beta masasi na ngwaka auta ko yiba oyamba abosani bana cha kisi ala soki a viré a comme muselekete jour wana bosana likaso a chaka ba beta masasi ba biava na kimia na tiana ki uza liwa na nzamba ponela ki Jean siko na guerre jena no ezana ndaku na ebintse kwa o ezana ndaku na yi ya sorcellerie moi basio mobali na eloko zo souhaiter na bi basio mobali na atindaka magali bon pose awa kanta kena olala magali tana yamba mona kuta magali ya melima ngabi ken o piège njora zo linga yebe loko ni na sala na fimbu azo landanga partout njoro kokate olandanga tie pa gize olandaka nini et toi nanga ya nga kongala mwana Jean Léonard Ituni me ya nga musuni baliaka te ba ya nga moko balianga te yo kokanga yoko yo yebinga nga naza mupepe na kati ya mupepe na mabele na mai na kati ebale naza moto na kati ya moto je suis les 4 forces qui régissent l'univers na ndona nga na yebi na nani place na uta na yebi na réincarnation ya nani yebi na réincarnation nani nga na réincarnation qui panvita na yebi mission nango na yela na mabele oyo chatembe bako ngale na capacité na problème mutu nyoso oyo chatembe même pasteur abaka pache alobela kapache na kata salon na kota abi kapache mwana mwasi so azo kota na ndaku na yo za beni koleka place nyoso na kendaka mabele wana ebotaka na ya film na kuta ken na succès mais na matisa sous succès danger. Je porte la prospérité, moi je porte la positivité en moi. Toi tu portes la négativité. La preuve est que tu n'es qu'une sale lesbienne, une saleté de lesbienne. Mais Manik de John na guerre oyo biso par exemple toyeba ki yango ezaki nango ka entre biso ba délire internet ndeke na mais ko touchakati ba point oyo za to ko benga ba point forte ba injure ba ko fingana tozo ke nango wapi na finga ete na lo ba ne sekele injure eze bembe na tout fino ngana lo ba ne makamne ngaza biloko ya banda welela biso za na mso na tina nango te presse sa boya ki na e na ba déjà que presse sa kana difficulté sa concours pour ba benga ki na ba concours rebelé alinga te prend sa boya ki neto lo ba prend sa boya ki abaki okete donc avant de abaye c'est que non ba écarté boya ki déjà na banana nga ko boya ko ba prend sa boya ki na ye déjà abaki okene concours te okene ma carte la tête ya boya ki na ye asa pourquoi boya to banana ko bonde la abi alinga ne ma concours te
alingana yango te mamba concours esambwisa bato oyo mbabiete kuna babwakele loko mwa biba njoka bazala bandoki bazalana aya bwakela ngelo mona na voix eye ba ya wolanga kuna akokane mamba concours te alinga so mamba concours mais prince asala ba Vodacom nini asaka ba de bezi basala ngo mona ma prince ba concours alingana yango te aboyaki nde tozabo to bondeli asaboyaki ngakuna bana yesa ken ngabi ken prince aboyi il faut le ko no bondela yake anniversaire wana po ba nominer voix papa biso ba nominer voix papa c'est pas mon problème ngana okene nanga te mama na okene nanga te aye ko zo raison tant jour a lobby ke non abia amema ngakuna sepeli ngana okene te amema yango ngai na ngaki na mema ana a répéter ngana répéter ana amen ngabite lokwa yo boy ngana ngabso yo boy kana mata ana na podium lokwa te mama komata na podium te mama ba na keno yimba amen te mama tika kaka to va na biso ça ça boya qui n'a déjà pas qui a aucune été. Moi personnellement quand il y a un jour habité nord mais ma kuna ko baby ça so diabo so ni par rapport à ba concours oyo et ça le il calculo ya so bete ça bisoté biso ça calcul mususu bisiko yekuta okanta yango te calcul na ya makasi mingi calcul na ya ba Arkeli calcul na ya ba Rihanna calcul na ya ba Maître Gims calcul na ya ba Daju. Bah place où il y a commenté parce que c'est un ignare, attends une classe T, un intellectuel T, attends une classe T, bah en tant que c'est classe T, attends on pousse à vélo, attends tchenga bon loba, c'est un ignare, elle n'a pas étudié, elle sait même pas écrire. Alors comment on a téléphone parce que le Samsung a corrigé la faute, c'est automatique, on comprend les machines, bah PC big n'a fait une tout ça la tête sur au coca, on se mona. Alors, na problème, il y a un problème na biso pona nini po anzimaka teke bana nanga ya yebaka ke no ndenge akotisaka babia na doga pesa babia doga mela bana na biso bakozala balongi te siko eloko ekamwisaka ye bana nanga baza bongo ndenge nini bana manike ba bien boye oya ngai ba baby ndenge nini calcul na biso eza ya nzambe te. Il est mon refuge, il est ma forteresse, mon Dieu en qui je me confie. Ngana kenaka mbanza. Na kenaka mbanza na kangi liputa na tolo na fandi pembeni ya ebale. Nazo sambela pona mboka. Oya salaka te. Oya salaka te na kenaka bakongo. Kena lo bananga yo kenaka bakongo ko sala nini. Okenaka bakongo ko sala nini. Ngana kenaka na kangi liputa. Obi ko fanda na pembeni ya mai na malili. Na malili boyi pasi nango nazo sambela pona mboka kaka guerre ezalate prophétie beba prophétie wana babaki mito bana ko biso sambela pona mboka manike po ndimaka koza muto aba kisi par exemple ya kokina osambela ba ibale wana et réfléchir synonyme bo plutôt ya kosambela bongo ezali kosambela ya bokoko na biso on dit ma kisi ezala bakoko na biso babanda kosenga pardon liputa na tolo makolo ngulu balati bangonga ba mama nzinga batambola bongo ba mama mafuta bala reine nzinga batambola bakipamvita batambola bongo oke kosambela tant babi balobi to se sacrifier bamsuwa kena mangengenge to koma kuta ba capote kuna donc place ba capote ya laka donc place ba capote ya la te ngana okene place oyo zamba c'est la nature tous les dieux sont là ils sont en train d'écouter tozo senga mawa ya balongo bafumu mpadi bafumu alongo bafumu kimbangu fuzi akanda ndombe bafumu alongo bafumu matswa bokoko na biso comment kindoki manike pour ça moi tradition bat ba bien kasi yango nde mboke ezobeba parce que tozo bokoko na soto comme ça on l'aura kindoki yango nde mboke ebonga te mais biso to changer prophétie biso na ba père to changer prophétie biso ba maman to ba to nimaka sacrifice to changer prophétie ya kolala libumu na se olala libumu na se otanga ka nempungu tulendo utulefukila muma monsono masala zimpangi zame ebankaka bame munkunzwa za ya mambi mao nazo sambela même pas pona libota nanga pona mboka oyo ona yebi même pona na même na musala ya malonga te on se comprendre nzambe ba koko na biso kasi makambo simba te parce que bazolo ba nyoso kisi prophète afanda aisa binoti abi mwana el mwana baisa ken liboso ya batu awards mani de jona kati mo ndambu na to beta pena ndinga penza ke webi mo balangi mo boya kikongo mais to moni chose grave afin que te monsieur banda manik de jona tangi so pena verset biblique mais bible za mundele
bokoko babenga ngo kisi oyo penyaso eza kisi te fumukimbango mutu atangisa ye alakisa ye bonzambe fumukimbango azwa bateme koma bible eza mundele mutu azwa bateme biso ndima mundele tundima Yesu katevel bandima Yesu tondima Yesu te po anini aza mona nzambe ndima Yesu mayo kenda ko sambela sko bakoko omona te ko tia mo sambela bakoko te to sambela kanzambe basambela koko na mso kufa na sambela ndengeni koko na mso kufa tombo aza nkata tombo na sambela ndenge Manique de John obike na okenda kolala ozolala ozosambela to traduction bokoko nyonso traduction na Bible balobi to sambela libumu na 7 ans otosenga pona bana na parce que c'est le fruit de tes entrailles. Tu es une mère, c'est que yo kenda na église, tiens Laura. Manique déjà koyoka yo moko ndengol ba mona kana Manique déjà na wangani na yeba koko ango. Na biso batolobi to boy culture na biso, bakoko na biso, nde balbaka o bat bakimbangise bandimaka Yesu te lokuta. Moi si Bible lobi nzamba yo ka prière à moi si avant ya mobali parce que moi ça sambela liputa na tolo azolela na libumu po Yesu abota maleka na libumu na yebite même tantino avant na maman eza biblique pour na pasteur te na yebi ba verset biblique o batang sapson église to komango na banini moi si soko kangi liputa na tolo o tcheli bumu na se ozolela nzambe même la Bible permet de prier nu. Oh, ah bon, Manique, detinga bona ki on kapana. Na Bible eza permis à prier nu. Na ba verset Manique de John ba version detinga. Ba verset ya on a binga na pasteur te. Ba naza na cahier auto ke na église na eza permis à prier nu. Croyance kaka parce que bat baloba. Bible oyo mundela koma eza permis à prier nu. Nu. Sengi Manique verset alobi ke no ya kendara na e. Aza pasteur. Naza pasteur te naza na ba verset na nga oyo. Mais nga pe ba verset na nga ya net ba verset na nga ya arme. Na ko pesa na internet te. Wana ba verset na ngai o na tanga ba pesa ngai wana eza ba verset nini kasi. Na oloba te za ba arme na nga. Ko de master zo éduquer maso ko de pe mutu mo baza ba difficulté azo luka lela à travers yo so kaza en posa alela akende et pas ya na église na biso le repas et pas ya pasteur Damas Masisa. Ou bien soit en besoin église de noir accueilli et pas ya nsusi ngoya nekingombi a lobaka cinéma na TV. Mutu no samonaka nenga loba na TV. Yo no mona papa na ya noir loba na TV te. Alors même tout bon bazora occasion wana te mais yo mto ade mie place c'est bon que non on attend à verser boye bo partager parce que ça ngoli likambo nzambe likambo ezo sunga mutu azana passe. Psaume 51 c'est le pardon. On a été conçus dans les péchés. Dans le plan tout monde Manique de John ayaki pe na ndinga Bible azotanga azopesaka ba verset donc allez-y comprendre formule suka papi le roi bilanga héros donc ezaki mimi oyo même so ah ezaki selon plutôt ba propos oyo qui sinjora oyo aza bongo belle sœur ya Manique Athénaki donc voilà. Oh Dieu aie pitié de moi. Oui. Grâce conformément à ta bonté, conformément à ta grande compassion, efface mes transgressions, lave-moi complètement de mon iniquité, purifie-moi de mon péché, car je reconnais mes transgressions et mes péchés constamment devant moi. J'ai péché contre toi seul, j'ai fait ce qui est mal à tes yeux, en sorte que tu seras juste dans ta parole et sans reproche dans ton jugement. Oui. Depuis ma naissance, j'ai été né dans le péché. Ma mère m'a conçu dans le péché. Mais tu veux que la vérité soit au fond du cœur. Fais donc pénétrer la sagesse au-dedans de moi. Purifie-moi avec l'hysope et je serai pur. Lave-moi et je serai plus blanche que la neige. Annonce-moi l'allégresse et la joie. Et qu'un esprit de bonne volonté me soutienne. J'enseignerai tes voies à ceux qui les transgressent et les pécheurs reviendront à toi. Psaume 51, le pardon. Nzambe na ebi ke na bota manga mo na kati ya lisumu. Alors Manique ngamo pe na boti na kati ya lisumu. Ozomona, tant tozotala Psaume 71. Psaume 71. Psaume 71. Éternel, je cherche en toi mon refuge. Jamais je ne sois déçu. Dans ta justice, secours-moi, délivre-moi. Tends ton oreille vers moi et sauve-moi. Sois pour moi un rocher où je trouve un refuge, où je puisse toujours me retirer.
Tu as décidé de me sauver car tu es mon rocher et ma forteresse. Alors, Manique de John, tu as que Bible makasi, mais il y a d'autres personnes qui ont la bisopé, comme comme aux ignorantes, comme Moutalingi, trop baranquine. Somme 100. Les potiers, il y a un mingi. Quand je suis devant mon Dieu, na tuvaka joie na mi koti saraka kana bonsambe tana comme un peu mais psaume 100 hein, psaume de reconnaissance, pousser des cris de joie, pousser des cris de joie à l'air de l'Éternel, habitants de la terre, de toute la terre. Servez l'Éternel avec joie. Venez avec allégresse en sa présence. Sachez que l'Éternel est Dieu. C'est lui qui nous a fait et nous lui appartenons. Nous sommes son peuple, les troupeaux dont il est le berger. Entrez dans ses portes avec reconnaissance, dans ses parvis avec des chants et des louanges. Célébrez-les, bénissez son Saint-Nom, car l'Éternel est bon, sans bonté dire de génération en génération éternellement. Le Dieu tout-puissant. Ah! Manique de John, permet de poser question sur Kavana Chité, et ça n'a pas tout traité que non, Manique de John n'a pas ranquille, Manique de John a ça la raboison, ça raboison, on a cause ignorante par exemple, mais l'autre qui vraiment une Bible, tant qu'il va verser le gros répondre à toi. En tout cas, maman Anto dans un restaurant de Play en Belgique, chez Jantine Tela anti Gigolo. Maman Anto, mon thème est Jantine Tela dans un restaurant de Play, place pena kalaté na okolia pena limbondo batia mbisi ya okauka na mbinzo na kati. So totali parfumerie ici kana sumbi wana pasmen par Mares. Tant nazo mona Adette Jogo Bagou Danger, la femme d'espoir, non mon Elisabeth Mayeng Nzambe ya ba mama ya nanga Gabi wa Belo. Na otala ya choisi matata, na otala Mundos Dada les directeurs, Mundos Dada les directeurs. Donc nous surtout oyo na mona ango, oyo so ça les apamba. Arrêté ça été un accident. Omonika ndenge ya rata prince na batoire wana na accident wana akokata réveillanga. Ngai na batela bana na ngate Nzambe mutabatela bango. Ngai bana na ngata na mkanga Nzambe. Tango pesi pema, opesa ya kolia, opesa petit, obatela. Le tombeau est vide. Moi, nous sommes délibérés. Oh, nous sommes délibérés. Bah, chez nous, nous avons prière. Nous sommes libres. Tout a été déchiré. Les rideaux de tabernacle a été déchiré ces jours-là. Il y a 2000 ans. Je suis libre. Oh, nous sommes comme obstacle. Et ça, affermissement. Pour le but de enseigner la bonne nouvelle. Toi, il y a des gens qui enseigner Baninga. Pour ce que les cas n'a pas si tu expliquer, tu pas si. Soki ba nyokola yote. Oh yazo pesanga makasi. En tout cas, merci à Damas Massissa, mon pasteur. Merci à Nzuzingo et Nikingo, mon père spirituel. Je remercie tout le monde, ceux qui ne m'aiment et ceux qui ne m'aiment pas. Ming pe boyoka contrôle, balobi Brown Kuka. Donc Nana Boudouga, Motema Edi Badiata. Album Nabiso tozo présenté yango le 30 babi soulé Kaoka, bienvenue au pays. En tout cas, soyez les bienvenus, mon boss à moi, Coco Dilasso, la Lingrabino Mingi, mais allez-y comprendre que et yana batu mususu babotama na motema mabe. Mais na olo bano changer na otezano kana motema mabe na yo. Mais Nzambe na nga olaksoka que je marche de victoire en victoire. À chaque fois na tchar ba pa na vie na nga, ils aura victoire. Merci beaucoup. Manique de John, en tout cas, il un plaisir vraiment de t'avoir aussi encore parce que tous allons trop. Il y a vraiment une femme battante, azana bana au bazar orphelin, donc azobunda pona bana na eba ne peut le so batelemi. Donc bazar batmo pena yako respecter même si nous l'obité que on a bana maniki. En tout cas, félicitations à toi Manique de John. On a coup de félicitations déjà. Un grand merci à tout le monde au Balandi Bisso donc c'était la Manique de John. Azaka juste uniquement pour répondre il y a propos et utako le cas entre yena Kisinjora donc guerre totuni et bande boye pourquoi tout que nango wapi donc elle était là mieux placée pour répondre bino o basala ba injura kaboza la ka wana pour la guerre. Il y a juste quelqu'un ou quelqu'une qui a échoué dans sa vie. Elle a échoué sa vie, elle a échoué l'éducation de ses enfants. Elle ne veut pas voir les enfants des autres prospérer, s'épanouir. C'est ça.
condamnation à condamner à babi à comprendre t'es pas prince au côté akene na ya zona ba biloko na nso kene na yi akene zwango nous on mange avec notre sueur tout singa mutu te yesa mona na ba mona na yo singa amona ngana singa ki parce que na comprendre na singa kete ba nyongo nyonso na zaka na ona vie na ngai pane na sina futa e koleka kutu pa lia mbongo na nga ebele. Merci Éternel des armées parce que tu es Dieu. En tout cas, ça fait mal au cœur déjà. Parce qu'il y a de mère au Botal, mère de famille, donc père de famille. Donc, Manik déjà Nazaka pour servir. Comme ça, c'est que derrière la caméra, il a claqué Nio Cabranda au papa n'a dit qui. Donc, il a joué 2 rôles. Et en même temps, monteur, 3, monteur, journaliste, cameraman, donc allez-y comprendre. Un grand merci à Formule Souka Papi, le roi Bilangambon, H. Do, Junior Mandjekou, prêtre, José Ndombe, la bouche du chef. Donc, Babi Lito à mon candidat, à Paris, boulot toujours et continuer, Babi base toujours. Donc, base, Bozala Kaka, Formule Souka Papi, le roi Bilangambon, Bilangairo, Laetitia Olengo, Motema, Toto Nami. Et donc, on a beau frère, Toto Nami Rambo. Donc, un grand merci à toi pour la juste. Tout bazaki baza de cœur pour na anivner les cas qui en tout cas merci Nabino. Moi, je vous dis de vous abonner massivement à Film News car vous ne tirez pas d'ici. Un grand merci à tous les cas où capaz. Un grand merci pour les gestes aussi. Donc, bisous, bye.